Mais ngala kosenga. Tant que ma pinga mboka. Hein? Suivi nos mamans fait zalaka. Donc chef de l'État a fait tellement. Biso l'armée va ôter mais la bisouti. Comment pas toi na battre mais la honte ndeni. Ba honte ba na pouvoir. Na ngai nazomona o mabe. Bongo ndokyo bazobenga nani Joseph bakali nyonso na ye mtazo chango azocha bakali koka kisegeli te kisegeli aza mwana mboka tala biso tozaki na mboka to banoko dinda na mai babiloko ekenda makamu nyonso meloko bafongoli nzelo tolingi nde salama na kombo ya Nzambe tolingi te tosala na kombo ya Joseph nzela oyo boye tozalaki na biso ka même mbole mai balaki boye kutasala mapango me sikonde leki tala terrasse ne basali atiki kabo batiki kaka boye bamai tia bandaku soka mbule beti mebola les ate boko melebele botala katala bamai ezo kote la biso jour moko nzamboka yaka ministre wa mwasi alaka me asukaka na likolo kotoa komate po nini mai fale ba me mai ya komona fale ba me mai ya pense elle kaboto mona papa Fati Bertrand le kaboto mona kaye mona mboka to vota yo surtout ngai kimbangisa na pesa ka fana ngepa na yo mais pas le kitala nzela mbote na bino balandia Congo Suisse eza bongo émission na bino o bolingaka mbingi avec votre humble servante Kala Kilombo autrement dit la future. Alors, chers internautes, les lots aux na kata commune à Massina, précisément dans quartier Nzuzu Ambombo, na avenue Kwilu, balabala oyo bazo sala nzela, nzele bandi uta na Siforko. Ti ezokene kobima 17e rue côté wana nyonso tout ndenge chef de l'état prometaki biso akosalela biso banzela ba route secondaire parce que ces derniers temps na ville province à Kinshasa eza na eloko babengi embouteillage phénomène embouteillage elembisi biso embouteillage eza partout soko lingi okoma ville il faut la muka 5 heures il faut la muka 4 heures population est là la raté du coup chef de l'état lobi non en tant que père de la nation akoki jamais kozala bongo te a créer les biso ba route secondaire projet o ezaka projet ya kala mais likambo kokamwa eza nini misala oyo depuis ebanda etikala kaka boye basalaka yango lisusu te j'espère bomona na sima na ngai eza po ya maitanga oyo bayebi yango très bien banda baya babuka bandako babwaka bamabanga ekoma risquant oroleka na osieti okwei ozoki banda babwaka batika bakenda je ne sais pas balie mbongo lokola mboka oyo baliaka na bango mbongo bazaka na bango mafu ou bien balesaki ba chef coutumier bien te yango nzele tikali kaka tozo comprendre te mais tokosala yango biso moko te toswana bayimboka bameka mpe koexplike biso pendant que basala nzela ndenge batika ba difficulté ni bakutanaka nango baréalité nini bamonaka na kati ya nzela oyo nazomona mama na nga azopusana mama mama boyi na ye koloba bakokanga yo te mama eza droit na yo il faut loba yango population ezo vivre na difficulté moko impossible bandako eza nzinga soki mbula ebeti mai tanga eyaka ezongeli bango mpo nini banda basala eloko oyo banda basala yango nzela etikala kaka boye moyen ya kokanalize mai tanga eza te parce que mai tanga eza bloqué retour nango na bandako nzela etikala kaka toyebi te nzela oyo ekosila mukoloni tozopusana toswana bayimboka babetela biso masolo là c'est compliqué c'est compliqué c'est triste réalité autozo vivre son excellence monsieur le président le prometaki biso okosala mais eloko eza grave ozosala mais ozosilisa ngo te ça fait déjà plus ou moins 2 ans depuis nzela oyebandi population ezo vivre vraiment na pasi population ezo vivre na pasi tozo poussana to solo na bayimboka par rapport à nzela s'il vous plaît si vous avez un mot à dire comment vous kima comprenez émotion na bango na batelemate baloba liboso ya caméra bamsusu bazobanga bamsusu bazokima la bango mais eza passe na mawa tant tokiti a vraiment tokiti na sengote tokiti na pasi tokiti na mawa
nzela eza bloqué tozopusana. Bonjour maman. Boni Madame. yebisa biso awa toza wapi? Awa toza presque peme na pont nzelo bazo ezokende ti Kulumba. Oui, nzelo ezokende ti Kulumba. Kulumba voilà. Siko tolingi ekoma a bon état parce que biso tozo souffrir. So toyawa tozobongisa ba pantalon bana bakomela biso na mikongo. Siko eza développement te. Tolingi siko nzela ebonga mitukele ka bat baleka malamu. Parce que adana mama mususu elle muso akokate peso akotambola bazo mema ye mutako koya na mai eza imprudence eza pe action mo danger ko to sei na gouvernement asala mo elo mo boyeke nzela évoluer parce que pe sala nini ekota. Ça fait combien d'années depuis babanda nzela? Bon, je peux dire quelques mois année na ekokita. OK, merci beaucoup. Pona yo basala nzela. Basala nzela eza bon. Merci beaucoup. Maman na ngana sepeli mingi. Na sepeli mingi mpona mona jeune fille nanga boye azobenga nga poto sola pe na gentil nyonso. Merci beaucoup maman. Ya wana siko mama na tuni olobi nini? Musala banda ko sala musala o etikala kaka mpona yo. Ozomona malamu to mabe. Pona ngai nazomona o mabe. Bongo ndoki o bazobenga nani Joseph bakali nyonso na ye mtazo chango azocha bakali akoka kisegeli te kisegeli aza mwana mboka tala biso tozalaki na mboka to banoko dinda na mai babiloko ekenda makambo nyonso meloko bafongoli nzelo tolingi nde salama na kombo ya Nzambe tolingi te tosala na kombo ya Joseph. So ba difficulté ni bozomona na nzela opamba biso tozomona pasi papa kobotola bambongo kobotola bagod bakuluna bazala koto moye kaka te. Soyo na waloba na momo baosala mpe eloko te bamiyibi bazobotela biso bagote bazwi bamasere badindisi bango na mai donc bamasere baleli babina bana oyo ya biso mo baosala biso boye yango wana vraiment bosala noki bosala nzelo papa so bosali yango te moye te kisegeli moi liloba mpona président de la république ngai mpona ye nazoloba papa ana eloko te ana likambo te Nzambe ye moko atie mboka oyo amwana mboka akosala bien biso bamama tondimi lokola tobotaki akosala bien nzelo ekoma bien bandako nyonso tobonga tozala bien. Merci beaucoup maman nanga tolandi mama ndenga alobi yebisa biso kombo noza nani? David Kikunda. David Kikunda, Vandia, ça fait combien d'années? Nga na botamiawa. Na koliawa. Na baliawa. Ok, à botamia koliawa. C'est quoi par rapport à Nzela d'après Yosepeli? Naza vraiment ravi, hein. Naza nesemo makasi ya Nzela lengizo salama. Naza vraiment nesemo. Mais ces derniers temps, misale salamate. Oui, comme le quoi koloka. Tozo bati blocage eza na niveau nini tozo bati kanga meli wapi parce que ça quand to lobi ke na kola awa donc masina mobimbeza mboka na ngado ngapi na village natal na ngeza masina to mona ki ndenge babandaki route banda na sifoko na ndenge zoya to mona ki pe ndenge misala ibanda ko salama to mona ki pe rapidité ya misala ndenge zalaki mais oyo bandaka phase bandi na kulu na marché ya Kulumba donc na prince ya Bekatev donc phase oyo ebandi wana ebandaki na premier quinquennat ya président de la république na biso babandaka na prince wana Bekatev ti na coin wana choka bien 1 ou 2 kilomètres pamba ekala bakada mesati etelemaka bongo mais kendi kata ke mata kuno mona donc nzela o continue na ngote nzela oyo na lobi pona prince ba cha goudron na epa ancien président nde salama banda na route ya Sifoko eyeti na wenzi ya Kulumba eza na direction ya Bekatev donc esuki wana sikoyo papa na biso Fati nda yeko bandela ngo sikoyo donc ya zui abandi yango banda na marché ya Kulumba ka likolo na biso awa abandi wana ititi na mwasi koza ka 1 km esuki wana nande babandi kote na biso awa so banda mbula babanda na biso ke na keke na président liboso da sala ki no pacture na so 1 km oyo yango tilelo esilite yo mo so mona bo sili wapi ba mai tande ba mai ko tela tena banda malgré ba boki boy mais na moni pe ba boki ba bloc banda ne passé ba yebisa biso mundela kufeli mama na ye c'est vrai oh mwana mundele akufi tilelo mundela sala na matanga te bakundelo kote tilelo ezalaki on a début janvier iloko te yango tozomona tisiko autant ba mai esuki tozokotela biso na mapango tozwa kimia ndenge ni
baya basilisila biso nzela tosepelaki bakontinue nzela mpo nzela efacilitaka makambo mpe epesaka mapango valeur c'est ça oyo biso ozango mposa difficulté ni bokutana pendant que nzela eza inachevé ntango nzela eza inachevé ka ndenge olobi mai nyonso ndenge ezokita omoni nyonso ezokutela biso na lupango ozomona awa nyonso mai parce que boye ekende wapi mai ntango ezoya boye moye ekende boye eza ti awa eza ngomba ale nyonso ekotela biso na mapango ozomona na mapango mai ezokota na mapango sikoyo omona bato ya mitema malamu tobenga bango bongo bakofongola badale na bango kuna nyonso ezokokotela biso na mapango bato eza koto or so basilisaka basali bacarnivore mai yana nyonso ebando oleka elinga oleka na bacarnivore ezokende kosala nini eke ekoya na mai wana liboso ya mibale ya suka mpenza oyo ezotianga méchant soki mpe bata OVD soki mpe banani bakozwa salite ya marché ya liberté bazoya koboka ngwa natikala komona nanu te mboka lokwa ya biso yo mutu akoki kobongisa ye moko azobebisa donc marché de la liberté salite nango wana na mata na matina ke ti oyo okutana ingénieur nakutana ingénieur okutana na bango te administration po tracteur mutu yaka koboka ngwa administration marché te donc batanzela tracteur zalaka wana ezwi mpenza basalite ekoboka place wana ezwi basalite siko mai ntango ezotonda ezoso basalite wana nyonso ezokisela biso na lupango donc somo liloba ya suka par rapport à nzela obozosenga nini nayebi ndenge nayoka financement ya nzela oyo eza na gouvernorat central nazobelela ministre nini akipaka makambo oyo ministre nzela ministre atalaka makambo ya nzela bureau ya président de la république botalela biso makambo oyo tata fati beton tofota yo ntina tofotela yo eza ba makambo lokola oyo ya kobetela biso dada lokola moninga na yo ancien président Kabila abetelaki biso ngo dada yo mpe betela biso ngo dada mpo makambo ekende tozwa kimia. Merci beaucoup papa tozopusana bayimboka bakobelela makambo boyo ezalaka te. Maman Leli, bonjour maman. Bonjour moi nanga mwasa kitoko. Difficulté ni bokutana ngo par rapport à nzela oyo. Moi nanga passe l'équipe biso la balabala oyo na banzela oyo. Nzela oyo boyo tozalaki na biso ka même mbole balaki mai balaki boyo kutana mapango mais sikonde leki ta terrasse ne basali batiki ka bon batiki ka be boye ba mai ti ya bandaku soka mbule beti me bola les ate boko me bala botala katala ba mai zo côté la biso siko loko batela biso oyo boye siki soit disant pont ti lelo eza pont siki pont ndenge ni na ona zai batela siki pe pont baloba bino obetaka bate oui papa maman eloko mzuto ngo lobawa tomba panja balongoli biso batwa mai. C'est bon. Biso nyonso koto mai ezalaka te. Oh, non, vous avez un problème ebele. Tozo kende ko luka mai ta. Kozo mona nde bato bazo ke luka mai. Ti kuna tozo ke luka mai. Toza na mai te. Twe bonge basilisa ba makambo na bango yo ko résidezo azongisela biso batio. Tellement bazong ba osilisa te, c'est que résidezo mo azongisa batio ezate. Mai donner 4 jours na sur la tema exact. Eh, likambo yo ki ta compliqué basé sur un problème à mai. Toke maman la ngai. Maman mo ko be fona mi makatini yake lukara mai. Toke na kwena nzela. Pas c'était obwe. Pas le ki baza so solution nzela esila. Biso to ba isa ki biso bino bo beta ki ingénieur nzela bolingi te wasa nzela. Jamais to ko ta posa ke nzela esila. Pense elle kaboto mona papa fati beto le kaboto mona kae mona mboka to vota yo situngai kimbangisa pesa ka fona ngepa na yo mais pas le kitala nzela donc nzela compliqué nzela très compliqué ma case siko fati sala nini aya ko bongisela bino mais aluka batu oyo bateki pona nzela na makamba nzela baba luka solution boza malamu te to tika bana abwe mai rotonda abwe moyo mezate boka luka bana hein nzela nzela posa nzela zonga na passe leki mingi na mboka. Oh là là, bomoni maman ndenga siliki alobi passe leki na mboka. Batu ya quartier nzuzu wa mbomba population oyo na ngambu ya quartier na babenga ngo quartier parce que pont et kaboli quartier 2 na quartier 1. Toza la ngambu ya quartier 1, to ça l'effort peut to comme appelle la ngambu ya quartier 2, to la kisabiso ndenge population azo souffrir. Na mai ezate bandoke basala musala oyo mai etikala ka bon. Tozo poussa tozo ba imbo.
Comme on a papa Toto, Papa Toto. Avenu Oya, Avenu Nangaye. To beti bale, to sakani awa, to koli awa, pe to bali awa, tande lelo, suka pembe dimi, na komi na bakoko. Donc, ils ont mboko nangaye, na nango fier. Mais, eloko, tozo mona mabe, on a nzelaka oyo. Nzela oyo, eza lelo te, eza banda kala. Banda chien présent wana zalaki, asali nzela et suki wana. Donc, nakoloba gouvernement na biso elana penza te soki asali projet na ye olia comme sango tina suka akom sango te soko ke même soko landi même bateau nde baso la prince et comme ndam soki basali awa ti awa batiki mona basote bakesala kuna basali kuna ti kuna basote après le bisu baye kozonga donc wana kimukolo ou bien kimona muke onde baso la wana musale bonga mbala moko bo kende pas par pas mais pour na biso toujours regretter parce que bande ko biso nde baso souffrir pour na mai ndeki leki ali utolo batyo ezaka susu te tango batimulaki badalo wana batyo nyonso na balongolaki bali biso ki bazongisi prince Cécile nde bayo chande batyo mais toza pénaliser des années banda année papa c'était leloyo mai futo ke luwango et pas ba voisin na sima eza bien te bo aluka solution po ba musanzela mbongo eza na mboko mbongo eza na mboko po ba musanzela toza na sima na biso moko awo jelo ya biso moko mai ya biso moko ba travail pe ya biso moko nini ko sana pe po ba sala nzela oyo esila dans quelque temps mais tala siko communauté centre itikali kaka bo communauté centre to yepite toza la présent mususu oyo agoya po aya ko sisa ubika ka ye présent Fatima Moto ago sisa ngo. Voilà. Merci beaucoup. Président Fachi, papa Lobaki, le peuple est d'abord. Mais le peuple est d'abord, en gros, peuple est sous d'abord, et comme l'Iboumoundé d'abord. Tous les poussants n'ont pas solana baimboka. Comment on Kumbu nanga Ephraim. Ephraim ovandi na kati ya na veni kwilo. Ouais, na justement quand on a bichongo. Par rapport à Musala koto zomona onde. Musala vraiment esala mati. Esa mati mais na mabanga. Et mabanga mukala makasi. Ça fait combien d'années depuis babanga mabanga? Ça fait déjà 3 mois. 8 mois mais 3 mois. 8 mois. Pour difficulté ni boza ngonde maboke bino mabanga. Ah, tout ça difficulté mai na pas si pour courant bien mais salité ta fin de tika batika biso ka boue mapango babuka bamsuba za batokunga bacha ba clôture naka ba manzanza boue to comporte maso posa ngo ki sala mandini. Donc pour la bino koto point c'est salamate arrestation et misala nem tisabno bokoma na réalité o. Ouais, est-ce que rolobani na bakonza mboka? Ah, na loto ba bakonza mboka mais mon cas mabasi exception dit pour so botundi bon ka bo mbongo ezati. Ouais, mbongo ndisi. Le problème c'est ça. OK. Balobi pays où ils ont la jeune ils ont pays au faible puis ils ont pays au sous-développé na moni ndeko mobali aza elenge alobi mbongo balia soki batuni ba ingénieur mbongo ezalaka te mbongo ekenda wapi ba mapango etikala kaka boye rien ne marche rien ne change. Papa Fachi en tout cas population koto baza bien te tozo poussana Nima. Maman Nima ovandi awa. Navandi awa Depuis combien d'années? Bon, na wumeli awa na kota a depuis na 72. 72 tango yaki kutaki balabala boy. 72 tango na yaki na kutaki balabala kitoko mituko ezo kota ezo bima. Balabala mituko banda kota. Ezaki okota ezo kota ezo bima. Ezaki bien. Balabala ekoma boy. Balabala eko koma boy sikoyo ba o ba ye ba koma koteka ba mapa ndamu sikoyo bazo bima. Bazali suna kati ya limite ya cadastre te basombi ba mapango après ya apusi kuna na balabala yeko koma muke batiki limite ya cadastre balabala yeko koma muke alors siko tango bayeko sala pe liberté mai ya liberté siko yale ekomi ko kitabo siko yeko bebisa lisusu moye ezate mais gouvernement bandi ko salela bino musala yango tozomona gouvernement azosalela biso musala malamu mais musala ngo azosala vraiment na lenteur po banda musala o lelo tokomi lelo janvier esali une année déjà bazosala ka mwa ndambo batiki bakomi kuna mwa ndambo batiki bakomi kuna mwa ndambo rebasisa kote babandaki rien baosala ka bandambo tel que sikoyo batsali kuna na likolo bayeba suki quelque part baoya likolo kuna lokwa basala carnivore
basali bango carnivore après bazongiseli bango ba mai siko biso koto tozo souffrir mai ezate moye batiela biso ba mai ezate tant totuna batarezi ezo biso tozozela ka carnivore eleka bongo totia ba mai bongo mwana mpe bato vede botuni bango ndenge ni botiki biso bote batarezi ezo topesa bango mbongo basala musala wana donc ekomi kaka bakomi kosala bongo donc bayaka mpe lisusu te ayaka mpe lisusu mosala te yaka susu koto te ekomaka tracteur ekoma lokola pusu ememaka matiti so bazwi matiti ya liberté baye kobwaka koto to tracteur ekoma kobwaka kaba matiti ekoma pusu ya kobwaka matiti mais mosala mpenza ezosala masu te c'est pourquoi biso tozosouffrir awa neti biso bamosusu bata maladi bokono toka mai ntina deuxième avenue wana bon eza mwa mpasi tozosouffrir en tout cas mpona mai tozosouffrir. Oh là là, eloko esimbi nga awa tracteur ekoma pusu. Ekoma nango pusu kokende kobwaka basalite ba déchet na mai tanga. Tango bazoke kobwaka ba déchet na mai tanga. Retour nango ezozongela population ya koto. Nyonso wana bakonza marché de la liberté. C'est triste pour la mboka. Auto pusa na mwa mukepa. Boni santé. Santé kaka kimia. Yebisa biso par rapport à nzela oyo. Ah, mama toloba suni tolobi tolembi ba député bazoleka tozolakisa bango ne musala ekatana. Bazo assurer biso kaka tokosola na bakonza OVD ti lelo tozomona eloko te. Soki inondation esalami awa mbule beti makasi bandako bato ezodinda na érosion. Soki baye oui na ngambo ya quartier kota kulumba kuna bato bauta ekodinda. Biso awa mikolo uta ekoleka onzele ezala esu te nzele kangami. Moto koleka te loko koleka te do avant koleka comme il faut même au 500 faut futa mbongo po ba lekisa o batika nzela boetala ne batsa mabango ezo sila na koyiba bakomi koyiba osko bazoyiba ngo eza faute ya population to faute ya basundola musala tala environnement salité place basala terrasse kuna basuka batu kuna soki babwaki matiti na baona ba terrasse ezo ya kosukela biso po biso eza na place ya kokende te soki yawa efandi nyonso wana mpo ani misala ekatana tozoyeba te mbongo yango balia donc baye kobuka biso bamapango batika biso bamapango sali te so bamona baza nanu presse mosala na bango te fale batika biso nano bamapango na biso babukibuki mamapango batiki biso boye inacheve tozoyeba te eza nini tozalaka na mai te wi mwa yango tozokende mai eza te tokoma komema bamai na mutu lokola bato tovanda na mboka orke toa na capitale eza kitoko te atuka bakonzi batayela biso makambo oyo atela biso nzela oyo ya kulumba oyo misala ya areta misala ekatana ha misala ekatana misala ya areta bakoma la bango koyiba mabanga tozo continuer tozo beta masolo sala kitoko bosali mais botiki na nzela tala place oyo etikali biso ba mikolo makolo ezokoka te po katisa boya bosisa musala na bino. Ah mama lobi azokoka ita te boya tala population ndenge ezokoka maman ah boni qui me a par rapport à Nzela, population, bino batakoto, vous vivre ndeni. Ah vraiment par rapport à Nzela, vous vivre dans des conditions très difficiles. Vraiment bino mo remercie par rapport à mon bino na terrain. Il faut la canne Nzela ngozala. Depuis baya ba tia mo carnivore et souka partir kuna likolo. Biso koto vraiment moyen te. Yo mo mona déjà Nzela ngo. Salité tout ya likolo. Kita koto et puis érosion, zo mona déjà tina sekuna. On va salara mwandambu etikala bongo mabanga babwaka basundola bakenda jusqu'à présent ma solution est ezati suite pesati banani basika bongo mais bato sanzela soki OVD soki babek on so match forêt soki société ni na fuma na yebi on pété baloba bilon to betaka bango nde basundola bakenda ah mutabeta mutu atekotambola avenir yango kotambola banda kwenti ko mutabeta mutu azati jusqu'à kare ezai bataka kede fait que banda ko banda do sebe ko seko ko bukana ne basala ka mo menace mo ngino bukana mabanga likolo na yo mo so filmer kuna ko mona ndane babuki ko ka kuna par rapport banda ko be érosion mais jele tila ka boyi na cheve so difficulté ni boza na ngwa nde jele tikala bo boza na difficulté makasi biso koto na sema ezala kate ko ezala kate tala pote suka awa ngamba likolo koto bazongso ba poto bazongso ba câble biso koto na so tali bien ko mo ba câble zate et puis mai pesa des difficultés za makasi donc otoka mai ti likolo pour voir mai maintenant la difficulté moi makasi l'état congolais a soutenir biso vraiment na ka ya Nzela o vraiment ok lilobezaka moko pa ya population l'état congolaise asunga mbote monsieur maman journaliste koyambi bino boye pe na siveli mingi pe na bokebi nyonso par rapport à koto par rapport à koto
biso za bana pena ya ntango pena ya mabele siko par rapport ya place oyo nga na fandi awa poso tozala nango ezala poso moko malheureux normalement nakobundaka ya mwa moke mama mpa toteka mwa fufu nga mpe nazwa mwa mbongo ya oyo leta apesaka biso tosala nini ndenge tofanda lisika oyo lelo ndenge prince etikala boye yango nazoyebisa yo nzela oyo ebanda kobanda kuna ti na sifo kuna depuis ancien président abandaka masolo wana na gouverneur nani Kimbuta ti bayaka ti nani place oyo babesukelaka mpe bamikokelaki basota nani ya gouvernement oyo esikoyo ye ya sika oyo eye po ekontinue mosala na bango ndenge baosala mosala boye mais mosala mpe bazosala wana tantôt pito tozoyeba te juste soki financement mpena oyo ya moto atali constitution ya mboka soki azalaka na suivi te nayebi te mais ngai na kosenga tanke mapinga ya mboka suivi normalement efe ezalaka donc chef de l'état afa telema biso narme baotelemela biso te koma bato wana batelemela bango te ndenge nini bango to baza na pouvoir fale batelema place oyo moni oyo paiement tout bazwi ngai 7 mètres apenga mwa eloko moko mpe ya malonga te franc congolais malonga te baye kozwa susu papa journaliste place oyo moni ezalaki banda kuna ti awa ale baye susu bazwinga 2 mètres et demi awa na 2 mètres bapesi yo mbongo bapesi ngai eloko te baye lisusu otende boza wa place oyo eza place moko boye eza mwa bien te par rapport ya pont ça va bolobi nini ote tokozwa 2 mètres combien te tolongwa nyonso bi ça va soki bolongwa nyonso boluka biso makui tosaleli tolongwa potaka na bakoko oyo naboti bango awa na pasi naza na esika oyo te nakokende tompa na bakoko naza na bana 14 donc naza na place oyo pena oyo ngai nakoki nofanda eza te place na ngai yango lelo ekomi bachande lisusu verso tokomi na bureau ekomi oyo te tozwa 2 mètres yango tozoyeba te soki bakozwa place nini mpe nazoyeba te bana tosolola bango ti lelo oyo solution moko ezomonana awa eza te mai soki eye mai ekomaka ti niveau moni chance omoni ngai na matabo soki na matabo te ne mai ekotaka wapi ndako donc na vivaka nde omoni mwana matisa ndenge na matisa mwa mabilo oyo kaka na peka mwa bango makanyaka bapetio ya mashine wana nde babwaka mwa mabele nde na mati likolo soki mai eye koma ti na niveau awa omoni ekomi ti kuna place papa omona wana ezopasse wana mai emataka ti kote na bango ti na bandako na bango wana mai ekotaka mama na mai akosakana te jour mokonzi ya mboka yaka ministre oyo mwasi wana yaka me asukaka na likolo koto akoma te mpo na nini mai fale bamema ya komona fale bamema ya mais faute wana nyonso napese pa bokumese a chef de quartier lelo omoni kuluna ezo réunir mpo na nini suivi ya ba chef de quartier na bokumese eza te omoni biso toza basoda nakodenonse bato mosusu na quartier me nakobanani mutu mabe ate soda oteka bana biso sinaboye emso chef de quartier mwana aza kuluna sopa denonse koma mwana asani azobomba ezali mabe yango nakoshenga na chef de l'état dansenga mpe na gouverneur batelemela babukumese batelema ba chef du quartier mpo kuluna esa nini esila po soki bango baotelema chef du quartier banodinose bano ya mabe baza na kati ya quartier. Merci beaucoup papa. Simalongo mosala na biso ya yobiani ya lete osani osala mamalamu voilà. Tolandi papa nenga lobi ya bikote okuluna baza vraiment na difficulté ya makasi. Tozo continuer papa botika la malamu. Tozo continuer. Voilà, chers internautes, chose promise, chose réalise. Voilà. Nous étions de l'autre côté. Là-bas c'est quartier 1. Maintenant nous sommes à côté du quartier 2.
Voilà, moment ni kana likolo mabanga. Population koto bazo souffrir, baya babuka. Et après avoir babuka batika basoka. Tous les deux côtés c'est toujours la même façon. Kuna bana difficulté à mai katana. Koto peut également. Moi érosion comme ko sala makoto yo baya babwaki mabanga batiki ka bon. Depuis baboka mabanga batika ka bon population comme kotambola likolo mabanga. Va même atanga yo pona mata na souffrir. Na souffrir. Voilà, peuple n'est vivre la difficulté. Chef de l'État, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Il ne faut jamais oublier cette citation. Le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord en haut, et l'autre côté, ils ont n'a pas la population. Kuna, ils ont ok batonga. Donc, c'est comme si nous allons parti. Kuna très bien, mais koto bamabanga ba classe bazo le kala ba maman, il y a pas moyen de le kala nzela nzela et sangisi bana aéroport. Et ben aéroport jusqu'à 14e rue. Mais batu baza koto, il y a pas moyen suite mabanga o. To ebité, qu'est-ce qui empêche pour misala kende liboso? Misala e umeli. Tala ba imbo kane bazo tala biso na ebité maman. Aromata ndenge ni na mabanga, tala vraiment maman. Aromata ndenge ni na mabanga. Voilà. Bon, la classe bazo réclamer, il n'y a pas moyen de passer. Nous sommes en direct, il n'y a pas moyen de passer. Maman, zela nazoya, non, c'est l'effort na megaroya. Place wala, non, mon zela te. Voilà comme toujours souffrir. Ba konzambo ko bezo le belo côté. Bino ya bino bana bazana ba poto, ba maman na bino bazana ba poto. Mais ya biso ba maman botiki bango ba vivre place ya boy. C'est pas normal. Comme les affaires. Ngai jeune na kiti na place bongo maman. Tous on a maman expliquer biso. Bonjour Coco. Bonjour maman. Boni. Madame kaka na ngolo ya Nzambe. Awa sikoyo to sepelaki mingi ndenge ba. Expliquer biso toza na wapi toyeba. Toza na Masina. Masina na avenue Kolumba quartier 2. Nde yango tovandi na yeko zwa pasi awa na mabanga oyo batiaki. Na genou na lokolo awa na kweyaki pona komata wana. Naza na mwana te ya kotinda nazalaka nga moko tango nayoki nzala esalinga na mata wana nakende nasomba ta lipande naye korate nakwende lokolo oyo eye kovimbanga eza na pasi makasi moye ya kotambola. Ça fait combien d'années depuis baboka mabanga? Po wana ba 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Banda basala nzela oyo mai eza te bakata biso mai vedi toza na passe mais tosepelaki mingi ntango bayaki kotela